Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Dans la chaîne Nabiso, il n'y a rien que la vérité. Si vous êtes la première fois, vous avez l'élément Nabiso, il y a l'émission où s'abonner, cliquez cloche et notification pour vous attaquer l'élément Nabiso. Donc voilà, Balandi, il n'y a rien que la vérité TV dans l'émission. J'espère que je ne suis pas seul dans le plateau. Nazana Mama Pembeni Awana Ndekunanga Mobali a toujours bêta moi solo, toujours solo là. Beaucoup comprendre na profondeur ya ma solo na biso en pleine émission on beaucoup comprendre Oncle P lelo azobeti la biso solo nini Oncle P lelo eza anini donc sans plus tarder to banda ko solo la na maman comme ça à se présenter beaucoup ba bit ya émission na biso lelo. Maman bonjour. Bonjour papa. Maman babengo na kombo na ngai Maman Nadège. Maman Nadège ovandi wapi? Na Kankokolo. Donc voilà, comment on a Maman Nadège, papa bonjour. Bonjour papa. Babengo na kombo. Nga pasteur François, pasteur Bolimo François. Vous êtes pasteur? Oui. L'église ni? Il y a au fond de l'Éternel. Ok, voilà, j'espère que va se présenter bon moni bon. Donc voilà, to kota to banda osolo la na Maman Nabiso, Maman Nadège. Bozomo na bino moko Maman Nadège aza bien te aza mal formé na loboko. Car on bozomo na tozolinga to solo la et où tu vois puis c'est dit à quoi qu'est-ce qui se passe comme ça pour comprendre le pourquoi na yambi to meka ko solo la bino moko boza libanda ba opé baza a beaucoup comprendre. Maman Nadège olobi ovandi wapi? Na vai na Kankokolo. Ok, Maman Nadège ok ku expliquer biso Maman Nadège abala. Bon na bala mena minute onde to zate na mubali. Libali kufa pona nini? Makamukwa ya mokili kana ezalaka. Tuzalaki na ekimia de boti bana 4 a partir ya maladie nde yepe aikoza décision na ye akeluka foyer na ye mususu ngana tikai na ngai. Donc voilà Maman Nadège balandi nyonso ya rien que la vérité et belene bazomono boye ezo sala bango bien te loboko ezalaka bien mais yotala loboko. Et comme Maman Nadège s'est dit à quoi bête la biso relax bête la biso non lisolo na elo ni ne sali yo po o meka un peu kokoma boy. Bon na yebite penza eloko esalanga boye mais na koyoka ka ndeti liboko kokangama na utana maladie mais à partir maladie na utaki nde na koyoka libolo kwa ndeti crampe à partir crampe wana nde et que après 2 mois na bandi ko sentir que mambo maman na loboko ti to meki na muni esimbite ndi yangwana temps en temps ezo sanine ezo ya kaka munene makoki penza ezalaki te ti ekomi boye ni yaki kokutana na basungi na nga pasteur François nde azwaki ngai na bandaki mwa muke aye ko expliquer nga nto nga na expliquer ke tala ndenge passion naza nango en tout cas pe amuto kolandela ngai azate nde tobukaki mwa lisolo kwa mwa lisungi na balabala kosenga mwa bato bazana ba aide nde tobandaki na campus simbite campus etini biso hôpital mo eza na ngiri na kati yote na campus kende na campus hôpital campus ba ebisa ki ona nini batalio basali diagnostic basali sur examen bayambaki biso te pona ni bayamba bino te bato bazalaki ebele tomonaki kake tozelaka na makambo ezoleka ba grève oyo nde bamisu baeseso te to luka place mosusu nde toyaki kobima tokende hôpital moko hôpital wana nde esali biso bon nde toyei kokende hôpital ya
Maman Olive. Tu connais que tu es beka ke hôpital na Maman Olive ke osunga biso mais tu un docteur moko apsele biso ba bon tu misaki mbongo. Tu leki na consultation, après consultation basel biso bon scanner après scanner en tout cas des minutes on est dans mbongo te to kende nano malembe pas à pas erbo côté scanner na scanner balobi scanner te basengi biso na scanner $1200 mais ba proposer biso ba bimba maladie oyo soki moi mukie mbongo mukie ekozala c'est $50 $7,500 pour na kosala minute yo tozala mbongo te ok voilà tous mekana kosala ko stopper na wana ti ozu ba maladie oyo o meki kolekata na bato ba gouvernement te ba meka un peu ko aider yo na kendaki na mission ya nini lingala facile na nini mais ceux qui mission nini quel bouli na lekaki na sengaki pe lisungi lisusu mais pour le moment nazoyoka ata moto moko azobenganga te bana na kendaki kuna bana utaki na mission na moto moko benganga zate ndio moto zongi susu na balabala tozolukimeka koluka lisungi lisusu mais na bambongo basengi biso na minute yo to kokango te yango tozobunda bunda na babalabala bozovanda na babalabala po bosenga ka ukoma expliquer non bato ba comprendre nazo senga bato yo oyo bazana bozwi oyo bakoki kosunga bato na place ke bake na baba babebisaka mbongo basunga nde biso bato ya maladi nazuko luka pena lisungi oyo lisungi bato ya mawa o basungaka bato basunga ngai na longa na passe oyo po ngai moko tata ngai moko mama naza na bana ya mikie ntoko sunga nga penza azati na yo nasengi bato ya mawa oya moni ke akozwa nga en charge na mbongo basengi ngai basunga ngai iloko na leke na mission de yango na za pose iloko elongwa na nzoto. Au sali combien de temps na maladie? Maladie oyo umeli atuka pene umeli. Ntaosunga nga zate famille moko yeba famille na biso ezanga ngrefe loko ezate e umeli esa loko la 4 ans. Temps en temps azova na mondi usani ezovimba. Yango moni na etoleki na mission. Bon voilà, yebisa biso obi ozana 4 bana. Na maladie oyo zana oyo. Ozo fonctionner ndenge nini na bana oyo bota. Baza epa na yoto, baza na famille mobali. Tena zana bango place ninga moko na vantu vanje. Bango neso baza na zana bango place moko. Kolia na biso zana ngoka ya bongo ya pasi. Eloko ezate. Na ni lote. Nesengi bato bakozwa nga charge. Eliboso ansala ko ashuwaki na 6e tour nda zongi lisusu na zo bunda ka muke pangolo nzamba zo sunga biso nazala bango place moko na basunga papa na ngai sio bazu ya muke bazo pesa nga na zo lesa bana. OK voilà nazo zongila yo papa na biso kotala kaya mama boye bokutana kina mama ndenge nini. Bon, merci de konanga pour na malobo pesi. Biso toza basala ensemble. Musana biso ezaya mutu nyonso. Totala ka église te, totala ka kolote, totala ka poswa mutu te. Mais tozarande na souci wana ya kosunga bato. Mais na nzela biso makoki penza na no esate. Tokutanaki na mama biso to ba évangélisation na balabala. Totera na balabala ta moko totie babaf na balabala nde tozo senga lisungi moko mwa contribution pour na musala nzambe. Mais to monaki ndeko moko aye mama moko mukolo voma ye senga biso alobite bandeko. Tala mama azana passe osalisa ye.
total biso to anelo côté to moni ke simbité loko les amusa nanga na sala kayango toza nanga muna biso to koza mibale zanga na pasteur bienvenu molongi nga pasteur François na pasteur bienvenu molongi za musa to salaka to sko se to moni moye zate na porte ya kosenga na nzela ba ya makoki na biso nde to senga na banzela ba 200 fois 500 fois to kokite ndo mo to bekta porte na lingala fasu quel boule na bulieke esimbité toza kosenga na sengi na mutu nyonso akoyokela mamoma ndeko nanga oyo zolona na se ya moi okobuka yango omoi tango zoke na bar opese eza mabete eza malamu me kanisa kape na ebike na poko okende komela masanga neti lelo boy samedi oke na bar omeli melongola ka para mukie na moto na passe tango melo sali mabe ko rappeler nzambe attaque kama okelinge komelo biso nzambe kolo kanisela ngai na sunga ki mama moko na passe tala passe mama ya zanango bible lobi na biso na mokanda ya Proverbe chapitre 22 verset nango 8 otolo na katokobuka ndeko kolo na ni pona mama na passe tala passe mama ya sali 4 ya souffrance na tala esika zolala passe viu bana bazo vivre passe na lolenga zoleka passe ça veut dire nyonso ezo simba te to meka okende na campus to keminganga kandenge za ka hôpital ya l'été comme na greffe moi ezate ya koson ya ko saloper ya ko meme kuna même consultation to sumba na biso fiche to saki ba consultation mais ba pesi biso réponse te to ko longa to ke na ngiringi na veni kenge na hôpital moko ezana to sumbi fiche na mo ba kisi ba pesa biso mais réponse ya te batinde biso na hôpital ya mama Olivier Lembe Kabila na Nsele to koma ki to sali consultation mais docteur ayambaki biso bien ayambaki biso tellement bien vraiment asala ki biso papier ya scanner to kende na achisha na limité kuna pe scanner esengi $1200 na $1200 nde to senga na balabala peut-être pour na biso to ko bunda $200 emona na bongo $1000 to ko zwa wapi $1000 to zana ngote docteur ba minganga batalika maladi na miso ba proposer ba lobi soki mbongo ekozala muke soki mbongo ekozala muke pona ko sala opération c'est $7500 soki ekozala muke seke ekozala pe odela ya $7500 ndeko mwasi ndeko mobali sala bolam sunga mama na desh azana passe to sengi na yo ndeko zo yokanga meme libanda mboka meme pembe na mboka ndeko lata souci na kati ya mote moyebi passe yo kaka soki obeli soko beli moi eloko moko moke koto na nzoto passe yo kaka sala neti passe eza na nzoto moya yo niveau mama nde même nde totamba na bala so ekomi moya 12h passe mama ya koka kofanda te passe ndeko salisa biso sunga mama oyo mama bana 4 mobala akenda tike na bana azo souffrir biso to kolemba te tozana nzela balabala ko senga 200-500 na bato ba ko aider biso to sengi nzela même na bakonza mboka bozolanda nga na bondeli bino bosunga pe biso eza musa tozo sala so boko fungola biso ba porte muso kozala malamu to ana soya ko sunga mais biso makoke ezate biso makoke ezate bo fungola biso porte penza. Donc voilà le message est transmis. Banda bo bandi ko beta ba porte boke ko luka tozo mona bazo sunga rabatu neti to boko luka ta abeda shuna mte boke ba orienter bino na mte boke ekutana nae. Bon en tout cas esika papa na biso papa bede choisa to yebite toyebi kasungaka bisika za même amoni bisote même na musika zu bisote ba numéro téléphone za ba adresse ya tokopesa ba adresse nyonso papa nanga toyebi lo lengo za na qualité na yo na qualité yo za motema malamu toyebi ozo sala kutu mutu moka sala loko bolamu aza kutu na pasite bolamu bongo kaya boetala miso papa nanga bedeshu place oza okolanda te passe na mawa salisa na biso salisa mama o biso de la biso intérêt à mikanda tu as posé musala ka ikende liboso mais passe mamu azanango $7500 on va proposer et koki kozala bongo na mbonga scanner $1200 ça fait 8000 et quelques dollars to kozwa papa bede chuta la biso ozolanda biso papa Eric Mandala bandeko basungaka et papa nanga Moïse Katumbi totika côté chaque temps papa Jean-Pierre Bemba mama Christian Vwanga tango nyonso to be la kona ba problème tozaka na bosenga penda bo aider biso ba konzi nyonso gouvernement passe kaweza ko sunga biso e ko sunga yo azande kona yo un plus ba mosoki lelo abiki azana kati ya mboka boteli bino bana bano aboti bazana kati effectif ya mboka Congo ye pas za congolais pona nito kotike na passe même libanda mboka koza libanda mboka ozolanda biso passe ndeko azana ngo est-ce que ko aider yete
bosunga papa Bedeshu natandika kombono te bolimbisa mutu nyonso azolandanga limbisa to ana bosenga mutu nyonso o contribuer mi $1 pamba ate mingi te $1 kaka ya pamba sunga ndeko na yo. Merci. Donc voilà, balandi nyonso ya rien que la vérité TV avec votre humble serviteur Oncle P. J'espère que vous comprendre émission au plus pourquoi tout sali émission oyo. Donc au balubaka Miss Ermonsoro Moni ato longoli so mote meti ndoka atala yen ça ne va pas yango tomeki ko solola na maman en pleine émission maman na biso oza na famille famille na yo biologique au babotio basali ata mo un pas moko te pona maladie na yo. Naza na papa te pas déjà kufa kala natika na mama komini mama mukolo bande couper musana malunga ezate. En tout cas penza mutu akosunga ngai na libota penza azate na mutu te na kote mana beta porte o akoya kosunga ngazate. OK ata na ba master te. Ma ata na kepa ba master si kolukaka mbongo te. Ikolukaka mbongo na tambulaka na niveau na ngai na mukyo na ye na zaki ndozaki nango esimbite na OK super nani. Yo mwana lukeka basala nzambe balukela ngali sungi en tout cas mutu na famille penza yimo yebika ba famille yango ezangi grifi misana malungwa na Congo ezate ndi yangwana. Donc OK voilà papa simila miko mama mika hôtel maman muke ah ouais télé maman muke pusana ma caméra o donne pusana boye OK OK wana yepuzonga moi sima donc vanda siko boye. Donc voilà, bomona loboko ya maman ndenge ekomi. Donc eza ya kovimba makasi j'espère bomona ngo wana tokomokende pratiquement na suka ya émission na biso olobi ozali mosali ya nzambe na acte oyo bomekia ngona ba mabondeli te. Bon mabondeli tozoleka na mabondeli tango tozoleka na mabondeli pe senga pe makoki. Ezo senga makoki biso na ba prière tozo koba mabonde tozo leka na biso na mabondeli na nzela mabonde na biso tokolemba te biso tozo sambela magi tozo senga lisungi mais tozo sambela pona ye mais ezo senga pe opération vraiment et senga opération po maladie openza apa mabondeli pona nga motati ateke na bondoki te po toza na miso akomona ya bondoki te eza penza maladie o eza na kati ya nzoto ya mutu eza maladie vraiment o mutu aza nango na nzoto. Donc ils ont singa ba opérer. Oui, singa ba sala opération vraiment pour eza penza na passe tala itaze na maza pena. Tala ta miso. Ndeko so mona passe. Na ko tala des fois te. Ah ko tala des fois te papa nanga même na balaba nde to leka eza passe so muta moni faganga. Yo zo mona na musika me pembeni pusana. Soko lingo mona to peso ba adresse na ba numéro de téléphone mona e. Merci. Donc voilà, Balandinho, il n'y a rien que la vérité TV. J'espère que vous comprenez pourquoi on a sali émission Oyo. Biso, tout ça, la émission. Ce bon moni na plateau na biso, il n'y a rien que la vérité TV ou chez des shows d'Enar TV, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Et pour tout ça, la émission, il y a différentes marques. Ce bon moni to yambi mutu azo les lampes émission, c'est que mutu wana a commis na suka. Kasi Bible lobi côté maele ya mutu suki nde ya Nzambe. Et bah qui s'aminzambe et mora et bining à sala kaba maramne na ba circonstance qui a memi pembeni na biso poto meka un peu ko sala na émission maman nanga to komi na suka ya émission na biso ba maman na ba ndeko na obasi bakotala ba leki bakotala ba papa bakotala ba yaya bakotala bana bakotala ba mama ya monde entier bakotala na ba papa ya monde entier message nous ko lancer pour na bango. Bon, le message est que mokili nyonso emoni ngai ba mama oyo baza ba mama ya oyo basungaka ezala mama président azandeko mama na ngai nazaleki na ye bandeko nyonso bamoni ke batie bamoni pasi onga naza nango en tout cas basunga ngai batika ngai te batika ngai te na lunga na passe oyo lisungi na ngai ezaka ka Nzambe na bato bakosunga ngai ndiloko na sengi ka nde yangwana. En tout cas penza merci na ndenge boyambi biso na plein d'émissions
nzamba sunga bino na journaliste na bato baza pembeni na basali na ngai. En tout cas nzamba fungola penza chance na kutana mutu malamu po azwanga en charge. Donc voilà balandi nyoso ya rien que la vérité TV na Kinshasa awa nga na sali constamment ko makambo atina tene bat basunga o eza important na misu ya batu nyoso ne bat babafua ngomwa mukie. Et ce qui est important ko tala mama boy ça fait très mal comme on a mama luboko nazo ebit nazo ko ka tala ngwata deux fois te mais so bo moni mwelo ko moya buzo ba bat ba wele liba aider ya kolona yango yo polobi obuka ya kolona yango yo pour de génération en génération nzamba ko chaka ka loboko. Donc balandi nyoso ya rien que la vérité, pour partager, pour aimer, pour liker, pour comprendre bit ya émission na biso, pour s'abonner massivement na rien que la vérité TV. Pour m'teme ko toucher à kozala na posa ya maman à komona maman. Pour m'teme ko toucher à changer vie à maman à komona maman. Donc un problème numéro moko ezala ya chaîne na biso wana so baza mutaza na posa na bino a rejoindre bino directement. Donc voilà, pour s'abonner massivement na rien que la vérité. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye. Koyabana, les